congodialogue.com. www.congomasolo congosolola.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho, le King is back. Bolandara mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mama Sikadi. C'était dans la Kalame, ma Kasande Asika. congodialogue.com. Il va le faire Francine Ngembe. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à vous tous qui est concentré de suivre cette très belle émission qui est présentée par Vini Mbouya. L'émission Tofongo la Masolo Balobi, émission Moko Oyo, ils ont un impact partout dans le monde entier. Donc restez toujours branchés à www.congodialogue.com. Balobi, chaîne Moko, ils ont actualité sur YouTube. Nalobi ko zapete, restez toujours branchés à www.congodialogue.com. Mais Banapoto Balobi, Eze Koinda. Vini Mbouya, Mystère Tokos, autrement dit les guégués de tous les chroniqueurs. Balobi, Markamunde Yango. Avant de commencer cette très belle émission, je profite de l'occasion de remercier l'équipe technique qui accompagne cette très belle émission là. Je vois derrière notre caméra, pourquoi pas de dire merci infiniment à les caméramans le plus célèbres, Balobi, Mustapha, Misapi et Zanga Lipasa. Pourquoi pas notre coordonnateur Songanzila, ainsi qu'à notre maman Francine Ngembe, en tout cas Bamote Bele Bisika Pezio. Donc aujourd'hui je suis pas seul, je suis avec un artiste qui évolue au sein du groupe Wenge Musique à Maison Mère et pas à présent Nabiso Ranson. Et c'est avec lui on va essayer un peu de parler de Mekakoye avant il était un orchestre qui songolo pakala et pas ya Vienzora autrement dit. Donc siko azali susukuna tazana kati ya Wenge Musique à Maison Mère yango Vini Mbouya les gégé de tous les chroniqueurs na lobaki vraiment que na meka okita sur le terrain to meka ko solana Christian Ozil to meka beta masona et to ba évolution na kati ya Wenge Musique à Maison Mère iza koleka ndenge nini. Donc voilà, merci fidèle internet. Et là je profite encore à l'occasion de dire merci infiniment à mon vieux Fondé Kabea depuis la Suisse, mon vieux Fondé Kabea depuis la Suisse, Bambotebele, pourquoi pas encore à JKB la Banque Populaire, Balobi JKB la Banque Populaire, JKB la Banque Populaire, Bambotebele, Isaac Parker, Maboko Bank, Emazoa, Banatou à Canada, Montréal, Bambotebele, Christian Ozil. Donc voilà, tout ça déjà naïe dans Kata Platon, Abisso, Tourbe, Tapena, Masolo, naïe, Rosa la Pena, moi plaisir, il y a trop. Donc Christian, bonjour. Ouais, bonjour, Vini, Bambotenayo. Bambote na botuni so talanga di bana mboka na moni mbala mo manager plus coach mid de la Taylor Elengi. Moi c'est Pembe maman na Riziana. Donc na moni Sudada muzinga na moni Pichuna la joie na kata Paris. Donc toi na cadre vena kitoko mezo bozo na o donc ça dit double impact quoi. Double impact ya on isolati sa chango. Isolati sa chango. Donc voilà quoi. Donc merci Christian. Binomo bomo na cadre kito côté, babi double impact ne markambo. Christian Deni boulozo les grandes. Ouais, Moussala izo kende kito quoi. Moussala faut mazo kende kito quoi donc. Nous tu ça des ans ma bibi ya boulot bani. Ma bibi biso venir la retirer peut-être biso ba nouveau venu. Biso na ba nouveau venir la venir retirer pour zonda kunto ma bibi. Mais ba Nicodème ba Nicodème ba limousine tellement baza déjà ba mbiaka ba mesana déjà biso ba nouveau venu donc to ko taper na ben. Vous en un groupe A to groupe B. Ti na groupe 1 première équipe. Un première équipe. Beaucoup B dans les émissions groupe B na les émissions jamais. Christian Kamba moro boyoye na out na 7 ans pas na orchestre mo to le karaté mbamo na Wenge première équipe. Na za sima marambo. Nzambe. Izankolo. Nkolo mtana sima mamango na musala. Donc, parce que le roi de la forêt est fanatique et musicien. Musicien, il faut convaincre. Donc, on a ça test, on a convaincre par rapport à tester. Dans le but que nous avons grand chanteur, tout nous a complet. Nous avons complet, mais moi, on a qui n'a pas signé dans la première équipe. Nous avons une formation de roi de la forêt de Pesanga. Bon, moi, on a ça dans le Congo. Christian, bande gonso bota absolu banda bazan pour ça ba meka koyoka morceau moko ya muki ya auto tout kota la vidéo au président Ranson na outi ko présenter mais quand c'est absolument nos morceaux yango ezalaki na nini pour que tout le monde l'ensemble les élèves vraiment bouger on s'arrête ezalaki na nini bande ko mbanze monini pour que président Ranson a présenté nenga présenter que bon na bande ko yemba eboka bangala ezamoro ba titre na kata 7 jours de la semaine donc ils avaient une zémo bouger déjà bazo binango déjà. On a beaucoup de bangala qui mongo bamba qui on va saler qui featuring na René lo quoi
René Loka ayembaki pire na Kimongo, mon président de ayembaki na Lingala. Et à mon côté, moi Kimongo mukeme akende moi Lingala. Dada Muzinga muteme ya Sarah Bouchiri ayemba mnazoloba donc voilà qu'on a pas ça non le Laurent. Ne dit que batu bazaki surpris. Batu balès batu bakamaki ya grave. Feli LBG Panzu. Akamagi ya osakanate Chico de Clamart na kata Paris Chico de Clamart ya ngandeko akamagi danser. Plan ezalaki ebandaka bangela nkema ke bangele café. Bangela nkema di. Allez, tomola. Wow. Président Squaye. Yoka ye. Yoka yo. Yoka yango yo. Yoka bamongo onene lojani yoka olojani yoka botobo age yoka. Yoka ye. Yoka ye. Yoka ye. Yoka nko kilo Yoka nko kanga Yoka ntotola bana ekanga tobina loke baga kindegwe kosila yoka bamongo tobina na igwe loke baga kindegwe kosila yoka okalo sekanie qui est après enyoma lo sengelo toka obonyoma ba mama ba mongo tobine bonyoma apenga sono yoka etumaka ne loko soso pe mabukiyo evomeliane mo kama tokwe kinogana lokwe beprezayi bakula ka ba mongolo yake kiyuku enyoma lo sengelo toka obonyomo ekope iko ata igboro ata mopika ekamo kiyukuyu gimo kuna tera moses anizwali no biukiyu. Merci Nabi, vraiment que Bisika Oezi Blandine Moubo, le manager privé, le manager familial, le Bisika Oezi Nakata Montréal, au ton de Sami vraiment les Sengomakas Yaro Saranate. Christian, place Swana, mais quand on peut ça le besto, merci. Oh, on a payé merci Nandé. Mais quand on peut ça le besto, merci. Mais vous n'avez pas ma belle liste, grand pote, ma belle liste, merci. Pourquoi on a dit mais quand on peut ça le besto, merci parce que tant on le besto, qui n'a orchestre n'a bino wenge musique à maison mère. Tant on boit qui mboka ba tout ba déclarer qui le besona qui mboka mais le sotali ba orchestre tout aux wenge musique à maison mère aux nderona biso fali pupa au moment que bino tout bomo ke na lignée ya nderona biso le beso c'est-à-dire on a le bi étant que musicien wenge musique à maison mère mais copé ça le beso merci et ne repose merci jamais donc attends la koufi mais donc attends la carte moté mon mettre hôpital repose merci jamais donc c'est impossible. Et puis le besoin de la musique folklore, n'a pas orchestre. Non. Tu n'as pas musique à maison mère. Papa, et bêtement déjà. C'est Yembama. Et Yemba donc folklore c'est bêtement déjà. Venez à tu grand pas tu l'as déjà bêtement. Bululuanga mambu mame. Kimagisanga mele mama kuna zulwe. Apparemment c'est comme ça comme il t'étire. Sunibi bantuluta diamu pimpe. Christian, apparemment c'est comme ce comité. Si aux yeux des esprits, il y a une musique à maison mère parce que tous les musiciens les quand la musique à maison mère a téti. C'est comme si aux yeux des jeux Laurent. Ah, on a le bien. Non, mais tu n'as qu'un seul équipe au Congo. Frère, ça peut être théâtre. Non, Congo. Donc il y a une politesse pays à une musique à maison mère. Tu auras bien polité. Tu auras bien éduqué. Au salon, combien de mois dans la musique à maison? 3 mois déjà. 3 mois déjà. Yeah. Ça évolue comment? Trop bien. Trop bien. Trop. N'a pas assurance. C'est trop. Trop bien. N'a pas assurance. Trop bien. Christian, est-ce que yomo nous a conscient au que wenge musique à maison mère eza orchestre moro ya ba mbutu. Est-ce que yo matindo coach nous assure que ba mbutu zo bande ko misusu oyo ba longwa yo ba histoire ba sarbati ba héritier wata ba bunda ba zo kisana ba nini yo mo za matsir que tinengo yo wana ba marambone ko komila yo te Christian. Venangai André Tsumbo mokuse atalo na Rotterdam. Ya André Tsumbo mokuse atalo na Rotterdam. Na éviter wenge musique à maison que ça mbutu te. Omoni elo nyoso groupe nyoso société nyoso ils ont la règlement d'ordre intérieur nango. Alors, il faut respecter le règlement d'ordre wana. Tant que vous respectez le règlement d'ordre wana te. Mais au tringalé ba tu bi ba tambusa koma wenge musique à maison mère na ndinga mabe c'est tout mi ba miso ba longwe asali mbeba na ye tant sou a manqué chef na biso papi ka c'est bonne machine chef d'état-major tant sou a manqué ye ba télémelier ok c'est on au message logique yo manqué chef
Vous manquez chef. Place là, je dis merci et puis salut à Sugari Babi Charlie. Moi aussi à Pembe, na Katsaba Canada. Christian Olobi, tu belé, batambusa komba wenge musique à mes mères nandenga mabe. À Longwe, à Salagi Mwambeba. Soki bao wana balongwa ki batambusa nandenga mabe. Bongo bao baza sikoyo, bao sala bambeba. C'est que. Tant musuba kangake na danseuse. Tout solo parce que ça on est na binoti chef d'orchestre na linga danseuse mambo belé yobi ba basala ba mbeba balongwa ki et bon sikoyo mbeba munene oyo chef d'orchestre na yo papi kakol na qui aime politesse ou autre ça pas venir na biso zoro mabiala au trouvant normal. Non, mon chef faisait impolité. Chef na faisait impolité, ils a juste za mukolo, aza responsable, aza mutu. Muté mané pesa li bendete ya musuni. Motema ne pesa libendete ya musuni. Alors ayebi pourquoi ça la kiango mais ba juni ça basé belé yo kala zamba est-ce que ça beta toi menacé yo non Christian eza ba makambo ya âge faut ça d'abord respect au sur le belo moko yo moko au sur le belo moko yo moko ke ba bebi sa réputation wenge musique à maison mère mais c'est bazo longwa ba okende asala ki mbeba na ye sikoyo wana ba longwe ba kei et bon siko oya zana kati tango déjà un chef d'orchestre et puis na milieu moko ya fête ba ça belé chef d'orchestre représentant ya orchestre deuxième personnalité si je me trompe pas bien troisième personnalité na kata orchestre lelo azo bébé ça déjà image à président Weranson que ça a déjà des actes ningwana na ba chege ils peuvent venir biso zoro mabiala ils a vraiment propreté Vinimbuya c'est faux et archi faux sur les actes ba chege na ba chege non c'est faux archi faux en français on musique à maison ba chege tiens en fait est-ce que venanga baba kinzondo baba li faransa a chege jamais venangai André Tumokusi Atalo ngata Rotterdam venanga golf kizo la dégâts matériels a chegete ba ser nangai ba mama énergie au mona ba ser nanga Marthe la brésilienne ba ser Astrid Mambweni a chegete ba fanatique bonga musique à maison mère ende mo pena kisasa awa toi dans les filets de Weranson toi dans les intimes fans de Weranson toi dans les chanceliers de Weranson les chanceliers de Weranson na moi docteur Iggy Malongi tous les combattants de Weranson ils ont jeté alors ba combattants wana ba mona mamboleka na ba réseaux sociaux ba mona ka tout ba na ba information nyonso mutu ma finga ki wenge finga ki président bia mutoyo mutu ma finga ba mutu ngala j'assure certain que mon continent ngai papi ka kolté muta simbaki a simbaki le monsieur ils ont ba fanatique on musique à maison mère et to meke yepé le rôle azala ki wana ngona mona ki ya za koyande opekisa yeba ndo yane kopekisa yesu kazo kopekisa parce que ba fanatique wengende batomboka ki ba ke ba moni mutafinga ka fe mutafinga président en tout cas pe na photo to photo ça ça chef d'état-major temaza chef za mkonzi qu'est-ce que akine kopekisa atsekimia yake ndenu pa pekisa makaki na kanda me akine ka pekisa boso abete ki wani na limite na limite mutu ana linga survivre to solo na mom ke président na siko na France précisément na Paris akeko sani akeko lugela bino kozong sabino ba poto to akeko luka ba production comment ouais mon continent biso azana Paris na pese good ba bon séjour mon président ba bon séjour vraiment toujours zela mon continent vraiment toujours zela yo n'est toujours après ça biso coaching wana ba formation après ça biso ils sont très important pour na biso encore une fois de plus ba bon séjour à vous mon patron. Ouais, mon connaissant à Paris, en France, qui va signer un contrat, moi quelques contrats moi Izawana, a signé quelques contrats moi Izawana, donc d'ici là déjà, azozonge la biso voilà, mais entre temps soyezo la biso, soyezo la musique à maison mère, Dubaï baozela, donc voilà quoi. Yopoken. Ceux qui nous analysent, non qui ne se peut pas te gloire à Dieu kaka. Okende de matadi soyo kimate nakima na soyo katayo Dubaï kuna okima jamais États-Unis kuna okimate Christian c'est la biso notre première chanson oui c'est là que président Weranson a recruté na kata wenge musique à maison mère première chanson c'est là le roi de la forêt a recruté ngai Dada Muzinga na dédié yango pana yo Dada Muzinga motema ya Sarah Bouchiri Pichu na la joie c'est nanga tetema teus testa homo moi na litonge tete Mateus testa homo chana kotanga chana c'est la test et ça l'a convaincre mon patron et Ranzembo rendez-vous mon sombi na moteki et souka que c'est un way changer salamaka donner recevoir
Un palmier ne donne pas de bois. La paix du cœur est bendaka santé. Koka mwa okumwa Tiché Bastien. Betika madusuna mbabola pwe kotisa mo pepe ngana fungoli bouton. Pona yoka mo pepe. Motema nanga si okati sukia makasi ya Samso. O séduire nga na ba promesse no ya douceur. Menandimi de fête. Ngana koku fara yerongo. Yana walinga manatia yo sena fond. D'écran ya motema na ngai. Naza susu na plasti ya kobomba bolingo mon susu. Elvis Maele manda shuva kanga. Nakata kontra na bilulela nakoma ko rouler na bornanga. Kelenga mutuka na yo moko na volant. Boué sentiment ya sweet ya moko na festin. Korta loure ndenga ko finanga lelo. Kwede modela ko manipuler ya. Yeah. Merci Christian, merci Christian, question moro bana poto bauti ko komelanga siko balobi Christian koko tana na kata wenge musique maison mère batela yo nembongo pour que okota na wenge musique maison mère, c'est-à-dire batu ba solo na veilleur ensemble ba solo na ba DT kimpui ba tcha mbongo pour que ve ayamba yo. Donc vrai ou faux Christian batela yo nembongo pour que wenge musique maison mère. La série sous Veranga pagi qui est le bouger de Coventry. Il y a Alain Moké mon homme en cravate à London. Nabi est-ce que botala image test nanga isko nena yemba wana ezaka mbongo mutu yemba to ngom te yemba. Est-ce que na convaincre kaka le roi de la forêt tu na convaincre ba fan. Est-ce que na pesa ba fan nyo sona ba beta maboko batu bazoya de ko ba manga mbongo na podium. Songa na pesa maso mbongo ndé. Non, et ça que na créé des relations, na créé des relations na créé des relations là ADT qui pour y avant. Ah c'était avant, ADT c'est mon vieux depuis avant. Oui, donc avant coûte déjà donc avant attends depuis tout ADT ça va venir na bive. Nga pena fana betara na wenge maison mère. Ah bien oui mon vieux, nga pena il faut na betara wenge. Ah bon, tant on comme après, tiens on attend. OK, wenge ça na ngwana donc musala nuka. Tant on ki mano ki sinzo tiens on attend. Té habitant on comme après. Tango le mano seta ki sinzora tangana tang. Tango comme après tangana tang. Tango le mano bampiaka ki sinzora tangana tang. Et tango comme après tangana tang. Mais musala ka ndele gebele. Kolite musala ka ndele gebele donc convaincre ka ndé ba fa na le roi de la forêt et sur le côté no wenge. Merci Christian Tomo qui est pratiquement à la fin de notre émission. Makota wenge na côté to qui est malé mais ce émission parce que exacto fongola ma solo monito fongola ma solo to fongola ma solo. Là je vois déjà notre frère donc voilà Pakebo donc Gino Baz on a toko bonga mabongo pour que to mekapé ko tsande on a biso Gino Baz pour que to megoso la lisusu parce que ezane marambo ya ndule to fongola ma solo to fongola rande ma solo donc voilà il est déjà avec nous Gino Baz. Boninde ona. Ouais kimezali. Kala. Nauti kobela mo mukema siko nzamba sali. Amoni moi kimi koti yango. Lingo lexa moterate yango yo moro. Telo te misiki kaka. Ele ki musala ya te donc misiki kaka. Amoni mokileza compliqué. So yebi batutu ba olobaka mabe. So pe oyebi te ba oseka. Donc il faut qu'on supporter kaka. Gino Baz, batalo siko na congodialogue.com. Donc c'est-à-dire est-ce que ko meka ko yebi sali susu batu na ba oba yebi ote na ba oba zembala liboso ba meka talo na chaîne moko ezana impact na kati ya YouTube web sa bango Gino Baz aza nani ya betaka wapi donc voilà ba meka comprendre. Ouais merci na sepeli na question na donc na web sa batutu ba talanga Gino Baz aza bassiste titulaire ya Wenge Musique Maison Mère donc parcours na ngai eza mwa mulai moyena détaillé eza te po yebika ngonga na mo retard mais na maison mère na beti déjà moi biloko ebele na beta ba publicité ya primis na beta sans poto na beta o ba mipende ba olekana bon na la samba bilo moto sangisa boye ya kala mipende ya lobeso isala succès ngam na beta ngo na inge tapé na beta nzembo ya président na ngai ya papika kolpoto kabula na vielof na kala mais lelo 7 jours de la semaine ngai na beti nyoso bazinga luketu donc ba générique oh on a toujours ka lobeso na kimboka bokotsana bazinga luketu bon ye azamu ngala zinga luketu za ba Congo donc rien à voir premier animateur na Wenge kana ba mwa kimboka na c'est lobeso ndimité
andimite kimboka yengelakisa nini miziki wana eza libanda ya mboka na biso bende moni toyeba te bamiziki oyo ba-west africain baobeta bakendaka kozwa miziki na bango ya kati vraiment yango nde babimisi yango bavalorize yango nde motu to akoma obina tobina toyeba te mais pourquoi pas biso ozomona oui. C'est bon, Gino Baz. Na lobelo elo mwa muke na intervention rapide oyeba so batata luzangi luke ezani eza lingala te on comprend Gino Baz yo faut misape loba Gino Baz faut misape loba ça dit lobi sarana de misape Christian question moro ya muke ya suka la na poser Christian vrai ou faux que arrivé na yo na wenge musique à maison mère et qui misi ba misien belé tozomona lolo rola ba Oliviera tozomona ba arnaqué tozomona ba ndego belé arrivé ya Christian na wenge musique à maison mère na leli papi mibidi Afrique du Sud trésor ngiango na kata ba state arrivé na effectivement qui me sait pena banoko bana ba santé rabi ndewa yo oyo bisawa menga tika to mikimi na rafo noko na zona vitesse bakimi bena ponga na kota wenge avala sa tester ngana kota maison mère avala sa tester na lazama la kota déjà wenge on a mis de la Taylor tu ba mbongo na manager plus coach mis de la Taylor elengi moi si pembe maman na Riziana donc sur puis dans la zone kata wenge musique à maison mère na pesa raipé merci la remix ça makasi pour au moni to travailler na professionnalisme mo boy tera ministère na manager pour wenge to créer ça mon ntango yo na faut za cette fois la complet faut au na bureau manager azali donc voilà les azali gambata Christian to comme déjà na suka émission na biso Gino Baz mais quand peut ko loba quelques mots to et le romo na ba fan ni surtout balinga rayo ya wenge musique à maison mais au botalo banda partout dans le monde entier et puis quelques salutations votre numéro de téléphone parce que Gino Baz est en retard donc voilà émission déjà c'est comme na suka mettre ça l'effort to yambo à la prochaine fois to mego solo la na ya na websa ba fanatique nyoso donc va continuer ko somba ba CD na biso album o ekangi ko lega album nyoso c'est jour de la semaine donc il va continuer ko yoka ngo biso toloba mingi te basi ba yoki de musala donc na profiter na pesi ba mbote na niveau ya Paris vraiment ça très important pour ngai vinanga Gabi Okenge yepena za ambassadeur ya bana mangai na niveau ya Paris ve wana na ebisio ke ve Gabi Okenge wana so nazo insister aza mutuna lelo na lobi batabongo na mona bangote talaka na niveau poto mutakoza na boulot ba misuku ba donc appel kutu yo ebi moyen obengeza te mais yeso ke obengi il faut réagir donc aza ve moko na ebita za moko te bazana mado belesi belesi wana molonga ni na pardon moi si na donc mère ya palais maman ya bana na donc na pese mbote maman sociale mado belesi sans oublier Élysée Voka moi si Alekinta Banagu Élysée Voka Élysée na tikalaka na bino donc na ebike bino ndebo soutenir ngai Gino Baz yeyo so na kena niveau ya Goma na pesi Patrick Wiyolo mon frère de tous les temps Patrick Wiyolo boss ya mwana muke na pesi mbote donc Patrick Wiyolo soki yete na ebite nazo insister vie na nga Gabi Okenge ndeka to yoka na give donc masoleza bien c'est l'emfumu na pesi mbote numéro de téléphone pour la maintenance numéro na nga eza plus 243 9 91 97 38 61. Gino m'appelle Lara. Christian, tu comme vraiment dans cette émission, un petit mot dans la fanatique na surtout et puis quelques salutations dans la surtout balinga rayo. Ouais bambo te mingi na dada muzinga motema ya Sara Bushiri na moni Vena biso Gabi Okenge ve Gabi Okenge azaraye moko tazalana leji le basauto ba azalana Élysée Voka na mado belé si lisusu donc bambo théâtre venant André Tsumura sa Rotterdam Feli LBG Panzu Chico de Clamart yangande ko Chico de Clamart sernanga tete Mathéou c'est testa homo venant pas Guy les bourgeois de Coventry Alain Mokemo l'homme en cravate on est là dit
Ouais, Feli LBG Panzou. Merci au Saranango. Merci, hein, fidèle internaute. Je sais que vous étiez vraiment très nombreux devant vos postes télévisés en train de suivre cette très belle émission Tofongo Lama Solo qui était présentée par moi-même, Vini Mbouya, l'inspiré dédié. Autrement dit, Mister Torkos Petit Mercosto Ndetskarana film. Et l'Oroni ne bandarapé et si la raté, hein. Comprenez vraiment l'ambiance est totale. Balobi, ambiance vraiment exact totale. Là, je profite encore à l'occasion, hein. Yakopé ça. Merci beaucoup plus na batonnier surtout basunga kinga ine bandelipe na suka émission oyo on a déjà derrière notre caméra les caméramans le plus célèbre Mustapha Misapi, pourquoi pas à mon coordonnateur privé Songanzila ainsi qu'à mes frères bandegonio surtout balingara Vini Mbouya. Je vois déjà Carole Siangangou, la maman de Belle Biche Bambote Bele Bisika Poesio boza vraiment ebelé et ba on a tangi na ba on a tangi te bolimbisa to commandé zala numéro ezala to benga pona ba remarque maman bobele et on ça vraiment bientôt s'abonner na bana potonio surtout banangola partout dans le monde entier et on ça la moi qui toque en tout cas vraiment nane sengo yakuta nsusu nabino en tout cas merci, on se retrouve à la prochaine. Christian Sosaka na moi ça la bien oh mona dada muzinga oh mona sele fumu. Oh mona mama eh vraiment yo mona ale moke molo man cravate eh vraiment yo mona sankara de kunta wewa Blaiselanga eh vraiment yo mona ya Blaiselanga wo ya Blaiselanga wa pipela jibo kila o nazolela motema nanga ezali sita bolingo no kota yo navige bongo pe yo mona ndenge ya yo bolingo etondi elengi ezoloba oui didi kinani je t'aime moi j'ouvre mon cœur bébé chéri viens y entrer pour que nous puissions former l'ensemble composé appelé amour bolingo komo benanzo te komyo tikama sama kinani na mawa komo tika bolingo nangana mawa dada muzinga motema ya sarabushiro za wapi Feli LBG Panzou bayaya zenga luketu piku pik nazolele nazolela bolingo nanga ye chéri bachaya balobi bamoni yo na boite na ambiance na mobali ya sika asimbi yo akozenga luketu lusalama ambwe zenga luketu amono idilaki adi zenga luketu buluketu di mwanaka eto ezenge imenye zenga luketu lusalama ambu congodialogue.com www.congomasolo congokosolola.com kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue mamba sika di nzete za lango ya kala me makasa nde ya sika congodialogue.com Il va le faire, ça m'a fasciné,